za omoni mbinzo to likokolo soka linga koma kinkakala to kipeka peka bon tokozwa pena mbinzo o baliaka mais soki akomi neuf o babenga nteka po ase métamorphosé neta wana baliaka ete moni sikoyo baliaka ete bakozela ti na lolenge ya sika po balia ye donc mwasi mpe na tango ya kobota to na tango ya kokende sanza azali considéré bongo neta mpona kozala na contact na mutu te moni engeta même batata oyo bazalaka te double 1 il faut bobenga baréparateur bafrein barépare bafrein na période wana en tout cas batia bafrein moni tia kaka point mort moni okoti vitesse na point mort motuka evandi nango ti ngonga ya kokende oredemare motapuva kaka bomoina malewa ndenge bilibu akolia na malewa na ntongo kolia na pokwa bamisusu mpe bomoina bango po mokusu epesami kaka epai ya basi ya ndumba bango mpe eyebanaka te mokolo nini aza kokatisa mokolo na mokolo nyonso wana kasi omoni ntango bozoloba bino mo bolobi ke mokili eza dirige na satan elingi koloba nini babafue baprincipe nyonso sikoyo ntango wana bato bakotonda na bénédiction to na malédiction or symbole ya malédiction ezali makambo ebongaka te ka bino moko botala vie epa bamindele bango mo bamindele meme bino bayindo boke epa bamindele bomoi na bango ezobonga me ya bino meme kuna na poto ezobonga te boke na Moyen-Orient idem boke na Asie idem bino mpona nini ezobonga te parce que bobafue bamibeko wana nyonso or mibeko wana nde ezosala bino topesa ndakisa ambassade ezali représentation ya mboka wana na mboka na bino bongo église ezalaka nini ntango batongi batemple ezali représentation spirituelle ya spiritualité na bango epa na bino omoni batongi mosquée ezali représentation spirituelle na bango epai na bino so botali membe ebengeli babengaka na ebengeli ya bango kuna te omoni ndenge moko na babudiste sikoyo biso mpe futuzala na bilongo na biso est-ce que bayindo mpe pa bakendeki bamemaka bilongo na bango bakende osambelaka bokoko na bango te biso olingi ovoyage il faut ozwa mabele na biso na mai na biso omema yango epai okei elingi koloba na memi milimo mabele mpe ya mai oyo ya biso bo akompagne nga mpo nazokende molimo na nzoto esika okei okozwa na ya kuna obalisi omoni or soki lelo bakovaccine yo me kovaccine ezali batiaka microbe te ya maladi wana batravaille yango batie kisi yango bakotia na nzoto mpe koma anticorps alors soki okende esika mpo milimo wana ebeta yo te il faut balisa bango na milimo ya esika outi noko molofo na banzi ete boto tango noko tamosi vale asisi mais ya sifflet bolobi te nyonso sikoyo sifflet na bilamba sifflet soko obeti na butu elingi eloba obengi bango parce que na culte saint pacom baza kobenga bango na sifflet sikoyo sifflet eza mibale omoni sifflet ya prr na sifflet ya koyemba yemba na ya koyemba koyemba ozokotisa code ozobenga noko na mokili ya molimo tokoko na sifflet ayoki te wana na butu ata na butu ko obeti soki obeti kasi na mokili ya molimo oyebi soki lelo bon neti napesa ndakisa moko mpo tososole te na yo malamu to toyembi debout congolais unis par le sort unis dans l'effort pour l'indépendance ok soki sikoyo
toyembi telema mwana Kongo tosangani na pasi tosangani na bokasi po na bonsomi nayembi minoko mibale ekeseni boyoki malamu moko français tobandaki moko lingala siko tobandi papa 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 wana siko nayembi na monoko ni amoni lokola nzembo ebimela na français soki babeti yango na fanfare bayembeli yango na français moni nzoka siffle oyo kobeta soki ezoyemba nzembo ezolobela bakoko banani bakoya kotanda bilamba te na singa na butu elala wana ezali lolenge moko na bilei otolalisaka na ndako bilamba soki elali libanda na butu lokwa tokomi na ntango ya butu bilamba na bolalisi lobi na ntongo avant bolata yango ifo borenuvele kosokola nango do bozindisa yango na mai bokawisi lisusu po bosokolaki yango lobi bolongolaki botutu o wana lokola si bolongoli botutu mikakatano symbole wana kafo bokotisa yango mbala moi na ndako mpo ekomi ya sika soki botiki yango eza lokola bodeconsidere yango te soki fo bobandela renouvellement nango eza nango ka simple yaka question ya compréhension bon nengwa bino bolambaka fufu bolambi fufu so bosisi kolamba bosalaka nini ka bolongoli botina basani bongo siko tozwa ke opesaki mwana lamba lambi fufu atikali kofinika ne mofinuku ake na ye ntango boye bokuti fufu eza nano na nzungu bosepelaka bosepela te mpo na nini elambamaki te mpo evanda na nzungu kasi ekende wapi na basani donc elingi loba soki batiki na nzungu ezali mpo bato balia te to mpo bato balia yango esengeli babalola susu nzete soki bobaloli te elingi koloba bato boservir bango biloko bazolia biloko oyo elongo banaki te mpona balia ndenge moko biloko elali wana napesi mpe na bino baso bomeka soki biloko elali kochauffe te lia kaka bongo okoyoka nzoto okoyoka fatigue ni balobaka fufu elalisaka fatigue mpo komona makambo mokolo yango kasi mpo biloko elala il faut borenouveler biloko wana bochauffe yango entre temps mpo nolia yango il faut luka eloko moko ya lelo obandela symbole ata mwa morceau ya likayabu soki eza biloko nde elalaki fufu nde eza ya lelo obandi na fufu ya lelo baexercice wana nyonso eza na ntina boloba eza baexercice ebele motema lokoso oboyi kondima baexercice wana botutu ekolanda yo ondimi baexercice ekokangola yo kwanga soki aza na kati ya makasa lokola asalema aliama ne ata nsima mikolo ebele likambo eza te me kwanga soki si ofongoli osi okati otie na sani soki elala ekomi kwanga elala te makayabu soki nanu bolambi yango te bokalingi yango te lobi ke makayabu ezalaka kolala te me akokoma kaka ya kolala soki bolambaki to bokalingaki elali ekomi lobi nde ekomi ya kolala bongo te banengo batata basi bososoli biso matondo ndako moloko ezali koseka esengo te ezali ya bolola kati ya ntema ya bato tokotanga mokili ya bayindo epai tomouti epai tomobotami onte ya mabota bozindo boyinga pe bobungisi mabanzo ya makambo moye ekabati biso batango molai mingi mpenza elingi koloba ete kozala penepene na bango koko esuka mboka ezali mpenza ozala moko oponama okati ya mokili ya bato ya bomoi
toyaka nzinga ya bango ntie se matambe pona kobikisa etuluko mabota totiki libanda totangi pamba te motangisi balakaki tokamati ngenge ya kobikela bango ntie ilekoli ya biso kasi koko motuna moko eye edingi mabota mingi na kati ya mabala moko mayelo bilenge ya biete soki esi akwelali na mwasi ya koboto bana mokili ekosama olenge balingi akamati ya koleisa leisi kasi maye biye moko ekoleko kati ya mabala totuni epai na bino pamba te toyiba totokwati na boyinga bino nde batangisi mwana mwasi oye akolaki asalaki bolingo to boyokani na babali esusu na bokoli ya bolenge bwaye kasi abalanaki na bango te aye kokamata ngenge ya bali mokolo mayelo akoti na kati ya ndako ya libala akomi koboto mokolo moko aleki na balabala na nzela ya wenze akutani na bolingo na ye wana to peseli na ye ya bolenge ya tango na kala boni kuna komi na bana boni bana mitano oyo nani yo mwana mibale kamata osombele mwa bisikiti oyo pe sunga yo mokolo malobi nengwa ewana kamati makoki ewana bien merci bolingo ya kala tokutana mbala ya sima yebe kuna pesa bana mbote misro yi akamati ewana aye kolambala yango mbala mosusu mwa nzolu na kati ya ndako yalingaka mingi soso ekokumba na bokake mito libabe moko te kolanda kati ya libala ewana to pe esengela yango eza olenge ewana motuna ya yambo yango ewana motu ya ibale ezali ete bolekaki biso ya mituna te ekomi ngongela biso boko tungisa noko olenge kani boloba oyo molima kotobola bwato na biso na bojongi motu na ibale bandako ye tokokende kofutelaka mokolo mwalelo elenge azaki libanda mwa misolo kotambola na yango elongo na nengwa bakamati ndako bofuteli bakotola ndako ewana koko makambo iso ekakema misala esi ekomi kowa bana kobelebele ezali libabe euti ya kati ya libota to pe ndako bakuti ewana ekodipa bango na bozangi bokende oboso motangisi tangisa matondo mingi tango bakutanaki na sheri na ye bakanisaki nini bolingo na bango te misolo bapesi ye ya bolingo na bango tango aye nango na ndako alambeli yango biloko ya bolingo na bango kuna mbongo wana ezali mbongo ya mbanda ya yo mobali po elakisi libala ekufa te esila te siko aye kolambela yo soso oyo euti epai ya mbanda yango nde bole na ndako na bino do mbanda lesi ndako na bino omoni sikoyo biloko mibale ezali mobali okolia mbala mosusu na motema pasi kasi eza na eloko moko mobali nyonso ayebi ke avivaki na mwana mwasi moko songolo lelo mwana mwasi wana abala yo obala ete na logique il faut dédommager bomoi na ye donc dédommagement kasi yango wana kosunga ndenge basungaka te fo sungaka ye donc botolo badédommagement eza plus dire tolongoli dédommagement mais toti il faut osunga bomoi na ye mais eza na ndelo osalaki na ye ntango boni or eza na bilembo ndakisa soki ofuta ye lopango esili aza na eloko akoko reklame epai na yo lisusu te mpo si opesi esika kolala na ndako akolala bomoi wana ya kokende kozwaka misolo epai ya mbanda koya na yango na ndako eza biloko mibale eza na kati mokili nyonso na oloba te na television raison ezali mpo mokili lokola eza kobeba mbala mosusu mobali mpe azalaki kokende kosala bongo yango na ye mpe fo ezongela ye
le fo mwasi na ye mpe akende ozwaka mbongo libanda ayelaka ye yango na ndako mpo ye mpe azalaki kobebisa ndako ya bato afutaka te il faut basalela ye bongo bon tokolobaki lokola mokili ekomi ya kobeba il faut tokóma na esika moko oyo tolobi leta aya kofacilite libongisi wana mpo tokweyisa maemanso oyo elekaki na balolenge wana ezala na basymbole na yango parce que na mokili ya lelo maye mingi ezosalema na état d'inconscience état d'inconscience elingi eloba nini bon mwasi na kati ya kokelela na kati ya bapasi oyo toza nango akutani na sheria kala akóma na misolo alobi apesa mbongo azwa to azwa te ezo tolobi omoni sikoyo na kati ya kokelela kosala nini akozwa mpo kokelela ezali akozwa ate ndenge azoloba tozokende na logique azwi siko ntango azwi kasi koyena na ndako akosombela elamba akokosomba boye akokosala boye sikoyo asungeli yo mwasi mpo ye mpe azalaka na mwasi yango yo lokola okoki no elamba wana te yango wana ye asombi na ye oyebi te eza na makambo mosusu eza direct na indirect mpo eza na makambo mosusu soki kaka mwasi ayebi soko omoni mobali oyo azalaka mobali na nga siko bokanga bofutelaka lopango moko donc omoni makambo mosusu ezali donc toza na so tolobi tolimbola mokili eza kobeba mabe makasi parce que eza na bandako mosusu bato bazokende ofutela na logique bakofutela yango te il faut bapetola yango nano eza na mapango mosusu mais lopango wana soki bazalaki kodevierge nango bana basi tina bandako wana mais so boke kokuta milimo nini ekozala kuna bana nini bakobotama kuna est-ce que bino bozokama te neti na Kinshasa surtout na Kinshasa to na basite bino baboti boza lolenge mosusu me bana mpe bozobota lolenge mosusu tolikutu ya baboti bayokaka yango te me milimo ya mabe Kinshasa tobengaka Kinshasa ville satanique mpona nini me Kinshasa eza ville satanique na nyonso bino bokoki kondima motu aza na mbongo na ye ebele ayeba na ndenge akosalela mbongo te akesomba sapato ya $5,000 maza locataire mwasi azoyebisa mobali na ntango bazofutela me azoyebisa mobali fo sombela ngai appareil ya $2,000 mpe bake kosombela ye ya $2,000 me baza balocataire me 2,000 wana bakoka kosangisa te basomba ta terrain quelque part batongisa ville satanique ville ya kolata donc normalement bakolo lopango il faut misala esalema makasi bakolo balabala il faut baéduke bajeune donc makambo eza ebele parce que mwana mwasi azwi fiancé bake kokale fiancé wana atikali na mauvais souvenir na balabala wana soki akomi kaka na balabala na bandosala nini abandolaka mabe omoni donc na bachef de quartier bachef de rue donc makambo eza ebele vraiment eza ebele omoni donc eza ebele mpo mosusu eza mbeka ofuti mbeka na mabe osalaki omoni yango wana eza na bana mosusu balongoli bango so na bino aloba na télévision ekosala ndenge nini mutu oyo alingi kosala mabe aprofitaka kote wana mpo eza lokola balobaka na Timote na Bible kuna balobi komelaka mai te mpo na estoma na yo
wana bazoyeba na Timote komelaka kaka mai te mpo na estoma na yo memelaka ata mwa 20 po Timote azobela estoma siko barekipere yango na bato balingi komela oh non omoni mais olie botuna ye est-ce que yo oza Timote est-ce que ozobela estoma omoni moko mosusu kondo président Mobutu avanda na ye talobi ata bayibaka oyiba ata moke totika ndambo yo ke na nyonso président apesi nzela yiba moke do maloba mokonzi do maloba eza kaka somo me bino bano na kati ya ndako bokokolia ata ndambu te botika ndambu bosilisi nyonso lobi bano balingaka lokoso soki mama ti biloko ndenge atie biloko na mesa papa alobaki toliaka ndambu totikaka ndambu omoni bosiko soki bana mitano baye oyo mpe tolia ndambu totika ndambu oyo mpe tolia ndambu totika bongo tata otikala na nini matondo mingi noko molopwe bandako ekumbaka mpe loso bosali kaka constat ke bokoti na ndako bokwei bosala manso bobima bobima soki ntango bobalani kokweya yeye mwasi verifie ngambo na yo mobali verifie ngambo na yo nini esali bongo alors bino mibale mwasi na mobali il faut bozala na koyokana bino moko balandi bozomona teke babuku eza ebele bozomona teke ntango eza ebele bato batanga basosola spiritualité omoni Baudouin limbisa noko tambi roi Baudouin abota te mpo na nini mpo Fabiola azalaki allemande omoni or Baudouin akomi na bokonzi na age ya 21 ans me balobi soki okokoma roi ndima obota te na Fabiola mpo soki yo oboti na Fabiola mwana na yo bokobota na Fabiola mutu akoremplace yo mokolo yo kokufa alors bokonzi ekokende wapi na Allemagne donc obota te mpo bokonzi ya na bandeko na yo Baudouin lokola ndimaki na Fabiola babota te omoni likambo ya bon samaritain mosamari ya malamu aza na kombo te batanga ye na Bible mais Yesu ayaki epa bayuda nini na bango eza Jérusalem capitale Jérusalem bato ya royaume du nord capitale Samarie siko mosamari asunga moyuda na elembo wana les 10 tribus d'Israël éparpillées na monde oyo basali règne ya christianisme bango wana bato ya Samarie. Il était venu chez les siens ne l'ont pas reçu. Les juifs va recevoir y était. A que pas les samaritains parce que bon samaritain azalaka. Yangwana boke baka likambia. Les bons maliens. Mais chance que spirituel etikala. Matondo mingi na koko ya suka mboka tobandi kobenta penza suka bandaka na biso mokolo lelo. Mokusu motuna oyo ezali moko ya batémoignage toyebi te soki bandeko na biso na technique bakondima balekisa mpenza image oyo tokutanaki na yango na eteni ya baconfrère oyo bapresentaka baémission plus mingi na niveau ya bayoutube témoignage ya ndeko moko ya mwasi bato ebele batalaki yango ekomaki émission wana ekomaki plus ou moins na bamillion de vues déjà témoignage azosala alobi ke asunga bana na nzambe mpo ya bongwani na ye azalaki mwasi ya ndumba na kati ya bapratique babandaki kosala wana lelo aza lisusu bongo te lelo vraiment abongwani na ye asenga ya nzambe bolimbisi daye na kati ya bapratique wana abandaki kocomprendre yeye na bato moko bazalaka à chaque fois basali cope wana bakoma koya kopropose bango lokola bana basi oyo bazosala monde wana balingaka kose protéger mingimingi na baconservative bakutanaka na clique ya bato moko boye à chaque fois soki bayebisaki bango bapréservatif wana soki bosaleli yango botekelaka yango biso tokoya bane kocomprendre te nini basalaka na yango komeke soki abimi na mwana mobali nyonso mwana mobali alongoli yango na esika babwakaka lisusu te ya korécupere yango
bandeko balimbisa biso mona batem bamai akoluka bamai wana po ezala kaka na kati ya nini wana akogarda ngo mpena malamu après ngonga moko bapapa bandeko wana bayaka azotekela bango ye azozwa bambongo olingi totuna mokusu sur le plan spirituel eza nango kaka mai bato deja basisi bisengo na bango abwaki yango mais ndenge nini ezala na bato babimiselaka yango mosolo basumbaka yango sur le plan spirituel mpe ndeko wana mwasi ntango azolobaki asengaki deja bolimbisi basambelelaki to bapaster mpe mpo na ye lelo atikali pepele mpo atémoigner tolingo sur le plan spirituel kobana na ye ndeko ya mwasi na baacte oyo asalaki na bandeko ya mibali mpe babiloko na bango wana nyonso esereai bandeko wana mwasi atekaki basor na bango po kozali so mpe kosala libongisi bango mposala mpe libongisi mpe ndeti ya nini baloba epai na bino matondo mingi ya yambo bamboto bomoi eza na kati ntango nyonso bato bakomaka na ntango wana bayokaka kimobimba na bango ekendeke omoni sikoyo kimobimba na ye wana ekei nde barekupere yango na poshi wana me ntango batekeli yango bato wana ntango bazwi yango bakena yango epai ya bato oyo bakosala baclonage bakosala baétude me bakoyekola mpe bazwi yo mobimba na kati wana te mpo mwana oyo akobotama na kati wana oyo alingaki abotama oyo babombi na poshi wana mwana wana ndenge alingaki apesa parti ya nzoto asukeli bongo me eteni ya molimo mpe bomoi ezalaki ya tata yango wana sikoyo bazwi bakena yango donc bazwi na biteni ya molimo mpo na kati ya mwana totangaka bizaleli mpe ya tata na ya nengo ezali na kati me bizaleli ezali na kati ya sensibilité eza eloko tolo bango ezalaka involontaire mais ezosala na kati na yo automatiquement omoni tozwi kaka ndakisa ya mongongo azwi mongongo ya tata elingi koloba elobeli ya tata ekepai ya mwana sikoyo wana nyonso bazwi yango bakena yango bake kotravaille yango kuna na biteni na bango nani azosala mosala wana nengwa wana akabi batata nyonso oyo bayaki epai na ye kuna epai ya bato wana na balaboratoire na bango na bamakambo na bango sikoyo na ngonga oyo ye alobi abongwani atubeli yango mosala asalaki ok sikoyo alobi abandi libongisi alobi abanda kosunga bana mibali to bana nyonso te akosala lisusu te me fa futa bana mibali wana oyo ye soki ayebi bango te alors abanda kosala bolamu na bana nyonso ya mibali ti niongo wana ekokoma supérieur donc ofuta wana fo ekende likolo ya baye abebisaki nzoka baye nyonso bakende kobebisa bomoi na bango na makambo wana esalemi te barate mbala mosusu kosala makambo ebele topesa ndakisa moko ya malamu mpo bato mpe bazwa bososoli malamu totie lokola moto aza na boutique na ye sikoyo moto wana aza na boutique azwi yo travailleur kuna alobi tosala makasi boutique oyo ekoma magasin ekoma mpe société sikoyo na manata ya tata mokeli ezali ete boutique wana ekokoma magasin après magasin ekokoma société ya monene bongo elingi koloba ntango ekokoma magasin batravailleur bakobakisama me batravailleur wana déjà bazali oyo baza prédestiné ya kosala wana ntango ekokoma société batravailleur mpe bazali déjà préparé bakoya kosala na société wana sikoyo yo ozosala na boutique wana omatisi yango te mokwesi yango ozozwa mbongo ozosalela ambiance oyebi te oratise bato ya magasin mosala ozangisi bango mosala bato ya société ozangisi bango mpe mosala
pasi nyonso bango bakoyoka na biteni nyonso bazali oyo cause nango ezali po bazangaki musala na compagnie na magasin oyo bebiselaka boutique ezali niongo boza nango envers bato wana nyonso ti babanda kolela lelesa na mutuna ekobandela na mutuna kaki moto obebisaka programme na bango te sikoyo eloko nini esengeli osala obanda sikoyo kosunga bato oyo ekosala te nombre na bango eya kokoma supérieur ya oyo wana moni soki te bokofuta libabe yango nomoni balobaka bilakeli ya mabe ezwaka na yo mosali nango na bana na yo na bana ya bana na yo parce que ekozwa na bagénération wana nyonso mpo na nini bazokende kosala équivalence epai boye kuna bao bazorate ape fo babotamaka oyo bazofuta baniongo wana nde babanda konyokwama ti niongo wana ekosila nde bato ya kobonga babandi yaya mokili eza kobeba na niveau moko donc so tolobi toloba ngo mpo na nini bazalaki kosala boye bon logique soki mwana mwasi asali mabe neti bamosu ake kobota na bayebalongo bani te ka bazoboma bango te mona babomi bamosusu babomi na mobali na mwasi tanto babomi mwasi babomi na mwana oyo abotami wana mponi babomi mwana wana parce que azali négatif oyo akokota epai na bango sikoyo baboyi akota epai na bango omoni donc bokoko eza malamu makasi botata mokili eza mpenza na ntina topesa bino ndakisa moko ntango tosalaka kaka libala kimwasi na mobali révérend Moon asalisi bamariage interracial abi bato basangana me bakoreyen abalisi bango te basi ya libanda to basi ya bayindo boyebi ntina mpo mobali aza mopesi soki bango balingi bazwa bokonzi ya bayindo il faut bazwa bajeune congolais bakende kobalisa bango basi bajaponaise to bakoréenne omoni mpo mobali aza mopesi eza periode ya gloire ya bayindo ale batindeli bino basi na bango boke kobala bango bopesi bokonzi na bino bango sikoyo bakozala na facilité ntango wana ya kokota epai na bino ndenge nzinga nku basalaki mpo bazwa ye bazwi 3000 jeunes congolais bake na bango na Portugal babalisi bango basi wana to omoni na spiritualité makambo eza ebele donc tosepelaka omoni mwasi oluli ye olingi osangana na ye ndenge bolobi aoke pa basi ya ndumba ti ozozwa ozokende kuna donc bomoi na yo ozokende kozwa bacontact na bango te fo mpona mwasi fo mpona mobali okokoma na ye mpona nini spirituellement okopesa ye nini ye pa kopesa yo nini donc il n'y a rien pour rien eloko te ezangi eza na nini te makambo eza donc na molimo ezosala boye mpona boye ezongisa boye mpona boye awa papa yaki awa te papa ye me bato mosusu ono mokolo wana papa eshuwe asatobi te ntina yeli azwa milimo na bango akende na yango botika akende na yango spiritualité européenne na Afrique esili ngala ok Macron aye basololi na mokonzi ya mboka na biso ayebisi bango nini kitata na bino epai na biso esili ezala kutu te bokonsidere yango te mokonzi ya mboka na biso atikali na biro Macron akiti na balabala ake komela masanga na musicien na bandalungwa toyebisaki bino ke France abu pia Europe abu pia elembo Macron alakisi eza elembo ya kolakisa te bokonzi ya mindele na Afrique esili bakomi na bango bana ya balabala na bamusicien bakomi bacollègue mais biso bokonzi etikali na kibokonzi na yango parce que président na biso atikali na kibokonzi akei te kuna do milimo bakoko ye kangi mokonzi ya mboka na biso biko bouge te lakisa ye musapi lokola mwana muke
banda ko gangele pe komi tango na biso Macron azelo ah non monie akita bo ça va na tikeli bino bokonzi na bino ye wana kwatu na fali na banda lungu moni nzoka siko mokila molimo sie piège ki bango batie banda lungu bazo benga Paris bandal séparé e ba memie na Paris ya banda lungu omoni yango bake kolesa ye ki Paris ya banda lungu kuna na banda lungu ningo ba banda lungwa kaba bengani o banda ki ale lungwa ba bengani aketanga zonge pa na bango mata sous succès France pe bilembo oyebi te na batata basi na banoko soki nani atikali na mwa mituna mizali kasi tosangisa yango kolandela ngonga to yambi motuna moko wa yanengwa kalenga na boma Congo Central balobi balingi baye ba cérémonie nini bakoki kosala to ekoki kosalema soko moto alingi apesa mwana kombo ya libota mosusu to sangisi mituna mosusu ya mwa moke penza tata mwasi metikanga na la kimia teli kamboni na ngai vraiment nesonga nzila toyebite bato bakoma koloba nesonga nzila pima kabiso nde loko moko yango balekelaka yango ndenge wana nalobi bongo mpona motuna sika ona ningi na tuna mabota ya baindo tozali koyoka bayaki na bakodia na bango oyo akosala mombongo bapesi ye kodia antuka atakutani na baescroc bakotikala kokweya te sikoyo toyebi te soko mpe baeglize soko mpe nini bakenda na bankodia wana yango ntango mosusu mabota mombongo esimbaka lisusu te mabota mpe ya baindo ya barishe ezalaka lisusu te mpo ya kosukisa lelo tomoni vague moko ya bilenge bakomi kokenda mboka soi-disant kokenda kofanda na kiti ya bokonzi bakoma bachef coutumier mais déjà namoni soko 18 na ndambo bazongi na bakolokolo mitu ebebi toyebi te toloba nini eyali nini ndenge kaka balobaka mboka ebombi makambo mabe yango wana baza kokenda kotrike bango to eze nini malobo mboka bino matondo mingi mpona kopesa kombo ya moto ezali libanda eza na baceremonie ebele ya kosala te bapesaka kombo na ntina kasi eloko kaka tokoloba olingi opesa kombo yeba malamu te eteni moko ya moto wana ekoya kosala na kati ya mwana wana mpona kombo wana bopesi yango elingi koloba tosepelaki kopesa kombo na ye mpona aza boye to eza na ntina boye mwana na sikoyo ntango akobotama bakoyebisa swati ndoi na ye soki aza na bomoi boye to soki si akende balobi bo po kombo wana toloba mingi bapesaka kombo po kombo ebunga te bapesaka mpe kombo po molimo wana soki aza na mokili ya molimo aya kosala na nzoto oyo wana seremoni mpenza ya makasi ya kosala ekozala te kaka soki kombo wana ezali na bomoi esengeli mokolo moko bokende olakisa ye kombo na ye ntango bokende kolakisa ye kombo na ye bokokumba bilembo ya lokumu oyo aye kotalela ndoi na ye ndoi mpe na tour na ye akosepela na ndoi na ye mpe akopesa ye mokako swa mpo lokola kombo wana eke kokota na libota wana kombo wana ekola etikala mpe elembo libela na libota wana ekola bongo donc balolenge oyo wana mpona matali kombo soki toleki na eteni ya mibale ezali kodia mokonzi alekelaka kaka likolo yango wana mpe nasalaki lokola natika yango mpo boloba mpo
kodia ezali ndako ya mbembe. Kasi kodia ndako ya mbembe. Ndako ya mbembe. Mais sikoyo soki penda kodia wana epesaka chance. Mbele bambuza kolo mbembe na libulia mbele mobola aza te. Kodia eza na oka kodia. Mais balingi balobela nini chance. Yango wana bazobenga ntsele, yango wana bazobenga boye. Omoni chance ezalaka eloko moko spirituel pe se manifestaka. Mais sikoyo ekomi na bato, ekomi kaka o chance ya famille na bino, yango wana bakaba, yango wana pesa na bana na ye, bozalaki na kodia na bino, babongolango boye, babinelaka yango, eza baventurier ya banganga, bato baza kosala bongo, pe bokende basalisa bino, bokende tozongisa kodia na bino ntsele, bakolia bino mbongo ya pamba. Po eza kaka nini? Na kati ya bato banso baza na mokili. Mokili ya molimo eza organize. Lokola pe mokili ya mosuni eza organize. Ti toyaka na mokili, toyaka pamba te. Lelo tozali na periode oyo tozali ya sango oyo. Boyeba malamu ete bato bazalaki na 1921. Milimo wana nyonso ya tango wana. O bazonga mokili ya molimo. Baye kobota masusu na periode. Masusu nyonso baye pona kosala réparation ya oyo wana. Or na chaque famille baponaka nani akokende kobunda etumba wana. Azali mosungi nanu wa yambo ya libota. Omoni siko na baye wana nde sika baponami. Donc chaque famille baza na mutu na bakopona mutu. Oyo boko se conformer. Mais koloba penate boye na boye wana penda te. Kasi toya penza na kodi yango. Eza nini? Na kati ya famille tomi leli biso pasi. Moko alali aloti ndoto. Koko na mokila molimo baponaki. Aye, alobi bon, topesi yo makoki oyo to eloko oyo ono sunga nango famille. Po misunga. E matisi yo komi na mbongo. Bapesi yo ndenga kosalela ngo. Wana mokila molimo muta kosala, muta musunite. Sikoyo ye na tour na ye soka linga kende. Akotala, lokwa na lina kende. O nazalaki kosalela na kotike epai ya nani. Soit asengi na mokila molimo balakisa ye akopesa na nani. Kasi toyeba malamu ete soki chance esi ekoti na famille na bino eza na mibeko na yango. Eza na mabota mosusu bapekisa bango bakoko langwa te, bakoko kende na basi ya ndumba te, bakoko sala kindumba te, bakoki te kokota ndako nganga, bakoki te kosala. Tango boke kosala biloko wana kasi bino mo bokimisi ba chance na bino. Omoni. Donc misolo soki bozwi boye baka kosalela yango. Lisolo ya kodia na mokuse. Kodia kokende kozwa na ndako nganga ezalaka te. Wana bakolia bino mbongo ya pamba. O ntsele, o likasa boye soko zwi yango ekomati so chance ezate. Yeba kolona bolamu na ndeko na yo ekobendela yo chance. Tango nyonso na kati ya famille likambo ezali sunga. Awa na linkolo bate kana mulongo ka ndenge naza na ngana batata mwasi na ngana banoko na ngai awa. Na bino batu bozolanda na bandako. Me boza baponami. Boza baponami. Me botala kaka mutu asungaka mingi na famille. Kaye wana mataka te. Hein? Et puis bokomona ki akozala na motema oyo ezali ke moindre difficulté na famille aza na souci ata ya moke fasunga kaka mole bopesa ye chance bino pe bobanda kosepela o te bonde nini ye kaka azwaka biso te ye aza na motema wana soki azwi me yo soki ozwi eza mpona okende osala ambiance bakopesa te
Même ndenge ezalaka na bamboka omoni mutu ake chasse, hein? Ake abomi nyama. Me nyama na zamba soki obomi nyama bapesi yo yango na bayeba bokolaka yango baza invisible bapesi yo mpo boya kolia na ndako yo bimi na balabala oke otekisi otikali kosomba Thomson. Me na mboka to na kati ya ndako na yo bana bazolela nzala bapesaki mpo boya kolia te baboyi te ya kotekisa koteka na circonstance omoni donc makambo ntsele na ndenge o bino bozolobela ke bokene bosalisa kodia boke kozwa baye basaleli bino kodia batie babiloko na kati ekosaleloko te eza escroquerie chance ezalaka na makila bobanda kolakisa bana na bino ke boyeba kosunga bandeko soki bosunganaka bokaboli chance soki botikaka mutu moko kaka asungaka bino chance ezokende mingi epa na ye soki opase kozala mokolo akozala te omoni sikoyo bokotelengana. Alors na baboti oyo bazali te aza na compagnie aza na ba société na ye aza na misala na ye azosala aza na commerce azosala azwi bana tindi na poto erreur grave parce que œuvre na yo mutu akokontinue yango eza bana na yo omoni mpo baza makila na yo bango mutu bakokontinue œuvre no soki otindi bango na poto œuvre na yo ozosala yo na batravailleur sikoyo bana bakomi absent na évolution ya musala na yo ntango bakoya bakozala bato ya sika na éducation nini bayebi te ndenge nini ozalaki kogere bayebi te ozalaki kosala nini mabombami ezangi kati na bango sikoyo batravailleur bato bazogere bato asongisongi pelere bakoya monte bana na bato wana bazolekela bino bazosala bobandi kolongola bango na musala bino bobandi kozwa kaka mbongo lokwa kuna bomesanaki ambiance babandi kosala ambiance babomi œuvre ya tata kokweya mpe esili bomonaka te ke soki lelo famille ndeko akufi babengani bana bango basakapare na biloko eske baprogresaka esilaka natiola mutu te awa eza télévision me botuna baye basalaka kombo baye batindaka bana na bango bimaka libanda me bafamille bawelaki bazwa biloko botuna basala nini na biloko wana etikala komata te batekana mapango esili alors baye bazokende kokende kolukaki chef coutumier na bamboka balukaka yango te epuis bon ngai azoyeba te soki olatilatika biloko wana okomi chef coutumier na leta botala na chef coutumier toa na chef coutumier toa na chef de clan chef de terre chef de famille mais sikoyo ekomi kaka soki ozwi liputa olati ozwi kazaka otie likolo oke koluka poso ata ya niau ata ya mbongi osalisi ekoti olati mosusu otie na liboso awa mpo lokwa baleopard bakoma rare ake koluka mokila ngombe asimbi na loboko grand chef coutumier eza pasi na mawa kibokonzi to limbola yango ezalaka ndenge nini esika bato nyonso bazalaka chef amonanaka kaka par automatisme baye bobetaki bale to bobetaka bale bokomona kaka na kati ya groupe na bino kaka nde bozali moko azomonana ete aza na ezaleli akoki koencadre bino baninga na ye na makanisi mpe akumba bino donc bokonzi babotamaka nango esika nyonso bato bazalaka mokonzi akozala kaka ndenge wana mpe na bafamille mosusu akozala na age ya se bakulutu bazali kasi akozala na motema ya kolinga mpe kooriente libota ki chef coutumier basalelaka ngo kivantare te ki chef coutumier oza sikoyo soki ozotekisa neti mabele na coutume na biso eza na ezaleli batekisaka mabele te mi bapesaka mabele epai ya bato me bawumbu baza baesclave yango batekaka mabele kasi ko bongo esclave azalaka na mabele ana mabele te bongo bateke na bawumbu teke wumbu elingi koloba nini
esclave ya Brazza na esclave ya Congo. Alors plateau de bateke eza plateau de baumbu lobi bazalaki bamfununga lelo bakomi bateke mutu azobengaki mowumbu bolukaka botuna mowumbu elingi koloba nini na français esclave. Alors baka bazalaka baumbu te me bazalaka baumbu yango ezalaka teke umbu bandela balobi balaka baumbu te me baza baumbu umbu ebotamelaka wapi yango balingi bala lelo Congo avec K Congo avec C ndenge olobi Congo wapi avec K soki olobi Congo nde bo soki otangi Congo ne ntango olobaka Congo central bokomaka yango na ne bongo sikoyo me botangelaka yango na français Congo central te bolobaka Congo central bongo sikoyo teke umbu neti umbu euti na umbu sikoyo bakomeli yango nde na français batie umbu neti kasavubu kombo na ye ezalaki nkasa mvubu mundele akomi kasa vubu lokola malula ngalula mundele nde mutache malula moni yango sikoyo alors bokoya kotia sikoyo teke umbu ndenge nini moni donc lelo bato ebele bayebi pe teke Mbuta Lumumba azalaka pe na kombo ya Okita Sombo. Okita Sombo. Okita Sombo. Okita Sombo ko. Okita Sombo azalaka pe na kombo wana Mbuta Lumumba. Toza na ba réalité mwa ebele oyo bato esengeli boyeba. Soki balobi teke uti wapi bateke po batekaka baza koteka bango baumbu bazalaki baesclave baye lere babolir nani exportation ya baesclave kuna batikali na bisika bazalaki nde bo batikalaki na Kinshasa bakomi lokola mabele ya bango siko soki vuma baza bakolo mabele motuna na biso ezali kaka bazotekisa yango mpona nini po mabele yango na balonelaka mabele yango na babokolelaka mabele yango na basalelaka manso siko ntango bazoteka po bango basala nini po batelengana na bango botekisi na basimetiere matondo tata mwasi vale do mituna toyanoli bachef coutumier wana bake kolukaki coutumier na kimusuni do bazomona soki alati bongo baraison ezali bamosusu po aza na mabele mosusu po asimba kane atambola na nzela babenga ye coutumier mosusu po akende na esika moko bavandisa ye na esika d'honneur lokola bavandisaki moninga nga mpe bavandisa nga na bon me waza na coutumier bon me bokende kozwa soki bayeba kolokolo babipale wana nyonso yango te kibokonzi bazwaka basymbole bakopesa yo me basymbole oyo ozozwa nani asalelaka yango bakable ozolata chaque câble fo ezala na oyo alataka yango oyo succédé oyo ezorepresente intel oyo intel oyo intel oyo intel yango wana yo oza nango tondisi maloba nini okoloba na oyo na oyo na oyo na oyo makambo eza ebele kolimbolela bato te oza 40e mokonzi na kati ya libota mpona olata bakable wana soki na kekutime na yo eza kaka koke osombi yango na wenze kaka olati te
biloko nyonso ezalaka na ntina na yango ozorepresente eteni bondenge nini biso so bolobi na esengo ya nzela me bino bolobaka bozokoba misala ya 1921 na ndenge nini ntango ekokaki nakendeki mbanzango mpo ekangamelaka kuna tokutana na mfumuki mbangu na esika oyo basambiselaki bango nde esika tosololelaki nde esika balobaki kamata kende kotangisa siko baye omoni po tokoba mosala na bango fo passation de pouvoir oyo wana fo ezala apres bambula nsima ya konyokoma ya nzoto oyo bayebi masolo bayebi nde sikoyo na eteni ya kokende sikoyo na eteni ya elonga po tolongi nde esika nsiku eyelaki ekozala te olamwi kaka na ntongo olabuli misu boye onga nakomi boye te bakomaka mwana ya motu te me babotamaka mwana ya motu bilembo na oyo obotama nango yango wana motema ya bomama me babotamaka nango na motema botata balokotaka ngo na balabala te ekasi bokotanga ngo kasi soko otali omoni motu akokaka kolia ye moko te po ayeba kokaba sikoyo bamosusu batuni bongo bamama oyo bazalaka baegoiste molimo wana tokosolola yango nsima motuna ezali te kasi lolendo ya kozala ete mokolo elokosa mokili mobimba ete tokamati mpe ngenge nsima ya mibu 10 na mwambe kosala mosala moye toyi na lolendo ya kobota fumukusu kia mozala panda okati ya libotali ya biso matondo mingi tozonga Kinshasa mokolo ndoyi azali awa tozonga Kinshasa matondo mingi bakolo ndoyi akoluka suniol mozala mpona nango na batelespectateur tobendi suka ya manaka na biso kasi fumu eza maloba ya suka ya mokolo mwa lelo mpona émission ya kokabola na biso mokolo mwa lelo olakaki ete 1974 2024 ezali année moko favorable mpona Léopard awa mpe tomoni Léopard mpasa mpe qualifié na coupe d'Afrique ekendetama na 2024 nini bokoki kotatisa na bango mpe tokosenga na bango wana eza mwa projet koproduire bango mpo tobeni suka emanaka na biso matondo mingi esengo mpe sai mpona koyanola 2024 ekozala cinquantenaire ya 1974 ntango tokomaka na 1971 ezalaki cinquantenaire ya 1921 maye masalemaki na 1921 ya kokolisa boyindo ya kokotisa boyindo epai ya bayindo na 1921 nakoya mfumuki mbangu yango wana esalemaki na 1971 Mobutu asali politique a recours à l'authenticité tozonga na boyindo na biso 50 ans katikati omoni mopepe wana tokotaki nango na ba 72 73 oyo couronnement na yango esalemaki komba ya Mohamed Ali awa na Foreman Mohamed Ali alongi Vita abimi champion d'Afrique Vita basket abimi pe champion d'Afrique Léopard abimi champion d'Afrique pe azwi qualification ke lobeta na coupe du monde ok maintenant tobandi kokota na ba 75 désordre bandi ti bon suka ka yango moko suka 74 ti ndenge kendeke sikoyo tolobaki tolimboli malamu kobanda 73 74 Vita atikala kozwa coupe te Léopard pas azwi te mais nzoka période eza période favorable parce que faut bota befe omoni ya oyo ezalaki période concordante sikoyo tokosenga na bakonzi ya mboka na eteni même ya football tina président de la république service ya ner po bozolanda biso mpe komatisa mboka na football ezali thermomètre oyo batalelaka temperament na bino to nguya na bino to kozala na bino
lelo eloko ya motuya ezali bobengisa bao bazwaka coupe wana na 74 bobengisa mwa ndambo batikali bosolola boyeba kosala réparation kozala qualifié elingi koloba teke bozwi coupe omoni boza qualifié mpo bokende koparticipe na 72 Léopard mpe azalaka qualifié akendeki koparticipe na Cameroun malongwa na phase de poule akota te na phase finale Congo Brazza moto ekotaki na phase finale oyo bazwelaka coupe bapesaka kombo Marie Jeanne nde Léopard na biso aye kozwa na 74 sikoyo ministre son excellence Kabulo mwana Kabulo bozolanda biso eza libaku malamu bozalaki journaliste sportif libaku malamu mokanda na biso soki ekomelaki bino na biro toyebi te na ntango topresentaki bino balongonia totiaki mpe na makambo ya baléopard oyo chance emonani ete na tour na bino mpe qualification esalemi mais parmi baprédécesseur na bino Willy Bakonga mpe amemaka Léopard na eteni yango me bayaka na coupe te elingi koloba lokola bozwi libaku oyo bino bozwi chance oyo 74 2024 50 ans befe wana elingi se reproduire bolimbisi mingi bandeko na biso me ele ya politique bolibere Congo sportif Congo sport bolibere yango Congo football ezala libere to banda penza tango ya gloire lisusu boyebi gloire wana ya football ya Congo boyebi ka periode wana Congo gloire nini azalaki nango kaka na football te tina box mamba chaque abima champion d'Afrique na poids léger boyebi yango malamu kele lituka champion du monde na mi-lourd na catch boyebi po ezalaki periode ya gloire ba James Brown bayao periode ya gloire Mohamed Ali oyo bayindo basoutenaki mpe basouetaki combat du siècle meilleur combat parmi bakombat na ye meilleure histoire na ye awa na Congo Zaire na ntango wana bosala makasi bobengisa bango bosolola na bango biso tosengi bino mbongo te tolobi na bino kaka bofuta bango nyongo na boyo bakende botanga bango bobanda na bachampion ya 74 bongo nsima bokotala baye ya 68 likambo na likambo soki bosali yango bongo bozela resultat soki bokomona te mais soki kaka ndenge bomesanaka nga aza na nga na likambo ya koloba te nga nayebisi bino kaka te jo nayebisa bino nini cinquantenaire ekoproduire baeffet mais bozwa baprécaution vaut mieux prévenir que guérir na ntango ya coupe du monde na qualification ya coupe du monde tosololaki nalobi baliaka nguba balonaka nguba ya kokauka kasi ya mai te do batata wana ti bakauki bongo bango nde ya kolona boyokelaki biso te boke Maroc omoni sikoyo Maroc bino na 73 po bokende na coupe du monde bino moko boyebi boganyaka ye 3-0 forfait na retour bongo na tour bino bopolaki na combien na 3-0 bokendeki pa fe maréchal oyo aganyaka na 3-0 fa futa niongo ba marocain o babombeli nzoto ne kuna boke lisusu kuna ya zwi 3 apesi pa ba marocain bato malamu bosongi maboko na makolo awa desi bosambelaki boyembaki pe bolobaki ke boke coupe du monde mais bazelaki bino na coupe du monde bamona bino te alors eza biso na bino tembe te mais tozosolola
po biso tozoloba tozopesa kaka toli po bayeba komona makambo bango biso tolobi ke période ezali très très favorable. Olimbisi nesonga nzila ndenge peut-être boza koloba période eza très favorable ezali on dirait sika tetutos na bango ekoya po bakoki mpe komona que naturellement lokola déjà botalisi sekele wana ke période yali très favorable bakoki baluka babénéficie ata bakutani na bino te bayoki to bino borekomandaka lokola période ezali déjà très très favorable pana bango ekosimba nango déjà matondo mingi mwasi azalaka na période ya stérilité na kati na ye azali mpe na période ya fertilité elingi eloba période mwasi akokanga zemi sikoyo soki mobali aye te zemi ekoya yango moko po période eza favorable ko kasi période eza favorable na période soki mwasi akutani na mobali akobota sikoyo mobali aye te po période eza favorable akobota kaka période ya favorable profiter nde tondo donc bango mpe baprofite bango mibali bakende epai mwasi aza bafuta niongo kasi sili nango matondo mingi wana ezalaki maloba ya suka mpona manaka na biso mokolo mwa lelo bozalaki mpenza na esengo ya koyoka mituna na bino botunaka mokolo na mokolo banoko mpe na batata basi bakumbaki yango epai ya koko asuka mboka mpe koko asuka mboka azalaki pole na nyonso na nyonso na nyonso kasi bokoba kaka kotina mituna na bino na ndenge bandeko baza na tekniki babisi banimero ya banoko mpe na batata basi a chaque fois motuna tinango mpa ya noko bongo mpa ya noko boye mpa ya noko domene bakisela bango boye mwasi oyo soit mobali alongolisaka ye zemi soki si asombela ye lopango akoreklame eloko te to soki si apesa ye lopango koreklame eloko te soki apesa te wana nde te parce que lopango eza parmi baélément ya bomoi kasi oyebi ke soki ozangi lopango na Kinshasa oza kinwa te likambo te soki bapesaka ye Jeep Prado kado lokola eza na valeur ya lopango ebongaki atekisa asomba lopango po ezala symbole ndenge mwana alingaki azala yango wana lopango mpe etelemi wana po lopango eza éternel te soki otekisi yango te evandi éternel mwana mpe akovanda akobota na ti mokolo tata mokeli akobenga ye donc mwana na yo atelemi lokola mpe lopango soki kaka omoni kaka elembo ya lopango koreklame so eloko te mais soki asali te bino mpe bato bolongolisa bazemi mais mpo eza na zemi mosu omona mwasi ye moko moto asuetaki wana mpe eza likambo soki ye moko moto asuetaki mobali alobi tobota ye alobi te elongwa kaka kolombi kima kokende osenga eloko te oyo moko olingaki mais mobali lokola baasosiaki yo kaka luka symbole opesa eza symbole ata congélateur asalela commerce eza symbole mais eza likambo koyokana na brutalité o koko asuka mboka alobaki yango wana nga mpe na ye il faut futa nga boye te koko asuka mboka atangisi kaka mobeko mpo na ebele ya mibeko bobuka tala sino bokobanda kotrie otali parmi mibali oyo baleke epai na yo oyo omoni aza na mbongo oke koreklame oyo azangi mbongo me bolongolani mpe bazemi okei te donc wana mpe epa tata mokili ekomi susu infraction wana alors mobali oyo ya mbongo aza na ntina futa yo te parce que yo moko oponi ye otiki oyo azangi mbongo nzoka niongo ezalaka na riche na pauvre soki eza niongo futa kaka est-ce que bapauvre baza explique bakofuta baniongo te niongo ezalaka niongo te mindele bakofuta biso baniongo na bapauvre na bango na bariche na bango matondo mingi matondo ebendi biso suka ndenge totalisi bino boza na mituna lokola bateknicien bakosunga biso banimero bandoko na batata basi achake babituna mituna ebanda kosunga botuna mituna na bino ebendi biso suka
biso tokota suna manaka mosusu kobaka kotuna soko kasuka mboka bote bayano na biso tozongisi matono mingi bandeko basongo biso na nzela ya cadrage ndeko na biso tata Fusila Mayunga elongo na Nenga Diapota elongo na Tatangala Nef Lumière bango bazalaki na nzela ya cadrage mpe na réalisation tozalaki mpe na ndeko Nef Lumière biso banoko na batata basi noko Ndombele Botale tata mwasi Vale tata mwasi Monyama noko mbongo na noko mulopwe na ngai noko na bino tambi koka ekumamaki biso epai ya koka suka mboka awawa nde ezosonga biso kiwatumba timia ya mokimbango tata mokili na balongo na